Bonjour, bonsoir, ça dépend air et kokute la bino partout bozwami. Ba payer un hôtel mesa différent, ba air pesa différent tope sakaka. Bonsoir, bonjour. Waneza kaka bambote ndenge to mesana kope sa na chaîne na cuisine Yannick TV. Ba vrai ba abonné na ngai, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Émission na biso avant to banda tope saka merci na Seigneur parce que kolala kola mukabande kolanga. Eza habitude te eza kaka ngolu. Ba vrai ba abonné na ngai. Oyo eza cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aka pamba te. Soki cuisine Yannick TV aye, c'est que likambo ezali na fongoli ba caméra na nga. Na memeli bino émission ya mukolo alelo. Liboke na biso avant to panzango na live ya lelo na lingina mona bokomi 30. Siko bokomi 15, bokota bokomi 20. Tozo bandango na yebi ke bokokota susu ebele akoleka. S'il vous plaît, bocha ba j'aime, bo aimer vidéo, bo partager, bocha ba cœur, cuisine Yannick TV, alela na ba cœur boyebi. Tout le temps dans le baka je vous love na lela bino ya trop. Émission na nga tout le temps dans zo sala ba émission pour la meme la bino ba information na lo baka boza la brancher, boza la ligne pour bo recevoir encore ba émission super bien na kacha chaîne na cuisine Yannick TV. Information nyonso o boko luka ya SB boko mona ngona kacha chaîne na cuisine Yannick TV azoloba cuisine Yannick TV azoloba lisolo ya babakuka monde entier babakuka bostra bokota to solola lisolo alelo ona memel bilo bandeko nanga tellement lisolo ngo eza kitoko makasi bokota babakuk o pe basabona te na chaîne na cuisine Yannick TV soki bozui grâce à Colande émission partout bozwami bo s'abonner pour recevoir encore ba émission super bien bo tia ba commentaire bo tia ba j'aime. Il s'agit que c'est un numéro de téléphone bo senga na tanga ka ba commentaire na kopé sabino na zawa na pona bino nyonso tozo sala toujours musala na biso cuisine Yannick TV afinga kana été. Cuisine Yannick TV apesaka kaka ba conseil na moi on a partagé toujours ensemble avec vous nazo sala vraiment musala na ngandenge to mesana émission na biso lelo na memeli bino mamse na memeli bino mamsi mon côté na memi vraiment SB na memi SB mobimba na ba miniature wana bozo mona batu ebele baza tellement ebele na poni na kaka qui est na tchewana mais baza ebele o ba joua ki na film ya blocage bomoni film na biso ya blocage déjà tosilisi film ya blocage cuisine Yannick ko sala kaka analyse moko boy na bino bandeko na nga to solola kotala vraiment film ya blocage oyo nzamba lola pambola mama Sila Bisalu nzamba lola apambole na tous les domaines parce que mama Sila Bisalu azobimisa susu ba révélation ya minene oyo ezalaki caché. Quel esprit! Maman Sila Bisalu, moi ça nzambe, moi ça ba prière. Maman Sila Bisalu nzamba lola pambolo na tous les domaines. Abaksa sous sagesse à koleka, ton diso sous na option, ton diso sous na ba révélation, plus à koleka maman SB. Baba kouke, ba fana maman Sila Bisalu bo manifester na ba commentaire s'il vous plaît. Baba kouku ya monde entier, baba kouku ya bostra bokota wana mam na biso moko na bino chaîne na cuisine Yannick TV azolobela kaka ba information ya SB ba information nyonso bo luka na SB eza na kacha chaîne na cuisine Yannick bolanda ba video ebandeli tisuka bino moko boko sepela bino moko boko comprendre très bien que le cuisine Yannick TV azolala te azosala vraiment musala na ye liboke na biso to panjango déjà tozo panjango ya film ya lelo bomoni film ya blocage film wana ba mama nanga o nyonso atalaki film wana moko na moko abimina implice moko na moko vraiment abimina oyaye bandeko na ngai boyebi ke ba famille to uti eza makambo ebele boyebi ke à part ba famille biso toza ba bantu boyebi ke ba bantu makambo ezanga kate bandeko na ngai mais maman Sila Bisalu na film oyo eloko amemeli biso vraiment blocage ya munene na kati ya film eza mama na révélation ya somo pe révélation ya munene bandeko konanga soko landi film ya blocage yo moko oko comprendre plus ya koleka
tomoni na miniature wana bozomona na miniature wana bomoni pasteur de la foi bomoni Sila Bisalu Pombasen bomoni pasteur de la foi notre père bana notre père bon manifester bomoni lisusu Aminata boyebi bien j'espère bomoni Fatou Fatou mwana muluba mama Fatou bomoni Fatou bomoni Linda wana susu na kati ya miniature wana bozomona Jérémy bomoni mama Kalunga bomoni Gesho bomoni Micho bomoni Omar tellement baza ebele Pierrot baza vraiment tellement ebele bajoaki na kati ya film ya blocage cuisine Yannick TV aye vraiment to solo là ebi ke film o bande kona ngai en tout cas maman Sila Nzamba pambola yo parce que au solo li okomona na quartier mo bwe bovanda na quartier ba fili kaka babala na bango te me ba bota kaka bande kona nga to mona ngo te na ba quartier to uti o mona na quartier mo ba vrai chéri bande liti suka moko abala zane ete me bazaka na do babotaka na bango bavanda ka na quartier bande konanga quelque part to mona ngo eza bien mais spirituel eza mabe bande konanga ba mama nanga bokota to sola lisola lelo bo mona lisusu boke na kwemo boye banoko bana mibali ba bogos batanga misale zate blocage ya ba famille ezolanda tina 4e génération ceux qui boza na banzambe te otala so na famille mo boye bandeko na ngai omona kake banoko baza na bango wana omona ba garçon ba jo ba koli misale ezate babeta kaka ba carte okafa ba carte na babanda ngo na tongo basala même ba réunion na bango basala même ba kaina bik basala va gagner azwi mbongo bavanda kana coin oyo otala su na ngambu mobo ekuno otala banoko misu babeta ka dame so babandi dame ane omona babandi bien mesuka na bitumba bango na bango oyo kava yiki mbandeko na ngai Mama Sila Bisalu amemeli biso vraiment blocage oyo amemeli biso film oyo eza ya révélation munene ya délivrance et vraiment ko délivrer ba famille et vraiment ko luka muta luka nzambe na ye botala kaka Aminata mwasi kitoko na film oyo ya blocage mais atikala ko balate azaleka ko bimana ba maître ndeka kezalaka kotala lisusu Sila Bisalu Nzamba pambole na Gesho mais Sila Bisalu azo comprendre na mobile na ndenga za me famille ezo telema ke Gesho aza ne lokote Sila Bisalu tika Gesho zo vrai chéri Sila Bisalu abinga na lika mobile na Gesho mais famille ezo telema bandeko na ngai bolanda vraiment émission na bokebi très bien bandeko na ngai s'il vous plaît kwa kotala susu na ngambu moko boye uzomona kake mama Kalunga na Jérémy kuna dio na bango eza suka mama Kalunga na Jérémy baza yaya na leki mama Kalunga mama na bango akufaki na film wana batikalaki na Jérémy ye mutazwaki tanko boko la Jérémy lokola leki na ye oyebi ke Sila Bisalu nani mama Kalunga na Jérémy bino mo oyebi dio wana bombe soki ba bombarder ndako ebukanye ndako veme kwe kaka bandeko nanga siko talaka dio mama Kalunga na Jérémy kotala pe kuna lisusu papa Omar bandeko nanga bokota o eza vraiment analyse à faire ya film na biso ya blocage o cuisine ya Yannick TV azo solo la bandeko nangai kotala mukile baby makasi Aminata balaka te abima na metro azonga na metro mabeba benga iki ya quartier bino mo bandeko nanga boyebi ke mwasi soka zo bala te komi age pusani e koma kasera quartier alikana ikia wana eza sera quartier alikana ba mama na ngai Aminata bande ko sala e passe kotala pe kuna Gesho na famille na bango musale zate mais Sila akenani ka kovanda pa ba Gesho yaka tufwanda na biso mobile alala kana epongi banda tongo tipoko aluka na ata musala makote blocage bandeko nanga oyo ka va blocage makasi kotala susu kuna susu papa ye grand frère ya ba Gesho kuna rien ne marche
blocage na blocage. Si la moni souffrance eleki azongi na famille na ye. Geshe sika tikali mawa na mawa pasi na pasi bandeko na ngai. En tout cas, analyse lelo eza vraiment tellement makasi bandeko na nga. Tozo mona makambo misusu boye na ba famille, bozo mona ngo ka normal, mais eza nango normal te. Eza foko luka nzambe bandeko na nga mukile baby. Mukile baby bandeko na nga délivrance a solo eza pa Seigneur. Okomona kalika moko boye yo moko zo salobi msu na sala na nga bien. Njwa ndo bato ba mona osa mabe. Moko bike te ngane na zaboye. Famille biso eza nango bien. Yo ebi kacha famille na yo. Oyebi bakoko na. Oyebi o basalaka. Misusu ozo subir conséquences eloko mobo esalama pa bakoko mobo. Omiye bakate bandeko na nga. Lelo siko tokomo mona babiloko aboye. Totala ba filme. Tolanda ba passer Charles. Ba bostra et révéler biso ba révélation moko bandeko na ngai. Nzamba amalamu alingi biso n'époque photo luka nzambe. So moni na famille ovanje otali famille no ebandeli tisu komo na rien ne marche. Eza na okuto obeta muntu fuka maluka nzambe. So moni ke na famille bozana bo abasi kitoko bobota bobala raté. Eza molimo a blocage a célibat. Oka fa célibat munene kwela bino. Fo bocha mabolongo na sebo luka nzambe. So bomoni pesu ba mibali kuna tozana ba mibali bayana biso basala raté mais ba aussi ça ba classe elo moko e marché te na vie na bango bandeko na to lukaka nzambe kon ya cuisine ya nikitifi apesa ne ka ba conseil ana chaîne nga na finga na ngate na loba na mabe abatu te na pesa na ka ba conseil moi on azana na partage ngo ensemble bandeko na nga to lukaka nzambe so to luki nzambe te mukili en tout cas bandeko na mukile baby makasi o mona fille musupe kuno tala ba livre à mariage à pilon famille zo sepela mais comment nanda kwa libala mwana yakate mwana yakate ndenge ning mama babala ba pesa biloko nyo tu na obota te ata zemi na recevoir te ezaka boye mobali kuna zo loba bandeko na nga blocage. Foko kota mujindo. Mikota luka nzambe. Ota la fille mususu wana babala vraiment bafuta na ba bilo nyon. Tout ce ka zeme azuize komika 3 mois zeme bimi. Et komika 6 mois zeme bimi. Jamais komisa zeme 9 mois. Blocage. Au mona moi mobali ndenga zana bandi musala sala ka bien. Mais ce que je ka salaire na e kwiti mbonga na sala na ngwe loko te bandeko na nga blocage. Ok so na ngambu mususu kuno ko tala mwasi alibala babala na bango aza pe na mobile na vrai Joe. Mais abimana ba pecha mobile na ye. Envoûtement blocage. Bandeko na nga blocage oko eza mukete eza munene. Mama si la bisalu nzamba pambolo na révélation oyo parce que mukile bebi ba famille na biso non. O mona kana famille wana banda ya liboso tina suka mutatika lopanga ba parents ate bango nyo tuka bavanda na lopangu moko bazobota kaka bana wana blocage luka nzambe. Bo luka nzambe na bino bandeko na ngai mukile baby. Baba cook bokota bo manifester na film na biso ya blocage. Balobi blocage nde fin, blocage nde vraiment clôturé, ba minata ba cartonné, ba vache kalombo ba sali vraiment musala na bango tozo pesa ba bravo kaka, ba bravo na vache, ba bravo na minata, ba bravo na mama Fatou. Ba bravo na bandeko nyonso o ba jouer na kacha SB boze bele mwana tanga ba kombo ezate en tout cas na ekopesa bino ba merci musala kitoko e monani na miso ya batu pe nzimami nzamba lola pambola bino nyonso o bozo soutenir SB nzamba lola pambola bino bato ya théâtre na biso bato maboke na biso en tout cas na kacha SB tozozwa vraiment ba solution na kacha SB tozomona éducation na kacha SB tozomona vraiment exhortation na kacha SB en tout cas nzamba lola zo pambolo po ozoteya côté ezaka te pasteur ateya yo même na ba théâtre même na ba film na biso bazo éduquer masse
bazo éduquer vraiment ba sala musala na bango bande ko nga bokota bolanda vraiment analyse à lelo eza seulement SBR pour ma scène à solo quelle révélation Maman Sila Bissau, quelle révélation, blocage. Bande ko nga bino mo boyoka nanu blocage anezo sonné ndenge na matoi na no blocage. Bande ko nga bokota tozo solo la bo commenter bo tchaba j'aime bo tchaba care bo partager vidéo par-ci par-là comme même pas mam sinabiso et que ça la vraiment bien baba qui bo manifester. Bande ko nga kotala mukile baby kotala mukile tala to poto kini no partout oza na poto pe koto mona ndeko vraiment banda ya za na papier même musana malonge zate blocage ezolanda ekipakato poto kino ezali kama makila ezali kama akoluka nzambe bande ko nanga to associer nzambe to luka na nzambe na vie na biso to luka nzambe na bana na biso to luka nzambe na mibali na biso to luka nzambe bisika misala na ba classe ya bana bisika to vandi nani otosolola kana bango nani otoliaka na bango nani otovanda kana bango bande ko nanga mukile baby ezana okamuta osano mabe o muta famille te na ba camarade na ba ninga na bisika misala partout au kota ka par-ci par-là bande konanga assurance na vie bande konanga kotala vraiment blocage oyo non film oyo thème oyo blocage eza thème moko ya makasi tozomona blocage et blocaka tout et blocaka na famille et sika musala partout. Ce qui blocage ezali, rien ne marche, bande konangai. Foto luka kaka nzambe. Soko luki nzambe, nzamba ko délivrer bino, ako délivrer ba famille na biso, ako sala susu makambo minene ako leka. Parce que kotala na ngambu ya bagesho kuna, erba benga ki pasteur de la foi, ako pasteur de la foi azana nzambe ya bon moi, nzamba pasteur de la foi aeko kango la famille ya bagesho. Gesho azui musala esika ya bien, bande kone ba frère na bango nyotu ba bongi, mama bagesho akomi na esengo. Aminata babengaka ikia, Aminata pe abali, alibala, akomi kokende Dubai, Turki, kwenda vutuka nzambe apambola ki famille ya gesho, po ba sosa ki seigneur bandeko na ngai. Kotala na ngambu ya Sila Bissau kuna, Mama Kalunga na Jérémie bakomi ko regretter. Mama Kalunga na Jérémie alobi Kalunga mutabebi sisila. Kalunga lobi eza na onga na baby sisila te po sila za mukolo yebaki oyo azosala. Sila ayebaki oyo azosala. Bandeko nanga confusion ekotaki na ngambu ya basila na ba Jérémie na ba Linda kuna na Priska balobi ikia abali ikia obande ko benga sera quartier nzambe apesa ki epe mobali kombo ikia elongwaki kotala Linda kuna zalaki moto ya ndumba par-ci par-là na michu mais nzambe asali kuna confusion ikia bali nzambe soki alobi asela onde konanga akostela yo moko ndimate eza kaka yo nzambe asalaka na tana ye nzambe asalaka soko lukiye ye amimonisa makabande konanga seigneur amimonisa maka onyo to alukaka ye amonanaka pena lifuti na ye aza capable à tout to limiter nzambe na biso te bande konanga tozala toujours na foi to monaka nzambe te to mona foi te to est-ce que dans mona seigneur non to mona seigneur te mais to croire Tonzi ma prière na osala nzamba ko exaucenga tonzi ma keloko na osenga nzamba ko pesanga bande ko nanga to limiter nzambe na biso te tozala vraiment déterminé to luka nzambe na biso profond nzambe na biso ako exaucer biso nzambe na biso ako répondre biso d'une manière d'une autre en tout cas maman Sila Bissau nzamba pambola na film o memeli biso eza vraiment film moko ya munene thème oyo en tout cas eza thème moko jete quoi eza vraiment ya muneno lobeli biso avec révélation ba révélation boko zwango kaka na SB ba révélation
ma révélation aboye bandeko nanga okozongo kana SB nde musala ezosalama wana eza film ya SB okotala ngo même bozana bana même bozana papa soko ovei na ndako okotala film ya Sila Bisalu comprendre très bien okobima na implice pe mutu nyonso akoyoka akotala film ana akosepela eza nango te ke otala film mosusu mono o bana batala te non ya Sila Bisalu okotala vraiment na famille quoi okotala na bana omona vraiment que te vraiment eza éducation azo éduquer masse en tout cas bandeko na ngai cuisine ya Niki TV alala kate na zo sala toujours musala na nga pona bino na lobaka boza la branche boza la ligne pour bo recevoir encore ba super émission ya bien na kati chaîne ya cuisine ya Niki TV bokozwa ba information nyonso ya SB na kati awa en tout cas toye kopesa kaka ba merci na batu nyonso babandaki film o ebandeli ti suka toye kopesa ba merci nzamba lola pambola bino nzamba lola batela bino obozwaka ta kolanda film ya SB nzamba lola pambola bino na tous les domaines cuisine Yannick amemaki ne kaka analyse ya mukie bandeko nanga na lingaka bino mingi o eza kaka conseil o eza analyse cuisine Yannick TV asali par rapport ya blocage to luka nzambe na biso si rien ne marche associé Seigneur yo moko komona résultat nzambe ba lukaka ye soko lukiye ami moni samaka aza mofuti malamu asalaka o mokile koki kosala te apesaka o mokile koki kopesa te aza nzambe asala ko dela ba penser bato ba imagination bato aza nzambe akotikala nzambe bandeko na ngai na memela kibino kaka oyo na komi na nga na suka na pesi ba merci na ba mama nyonso ba papa nyonso bandeko nyonso ba kozwa grâce ya kotala émission ya mkola lelo en tout cas na pesi ba merci na ba bakuku nyonso o ba s'abonner o ba zo commenter o ba zo partager o ba zo mema mission o pa mamsi na biso SB en tout cas na pesi ba merci ebele na pesi ba merci ebele na ba o nyonso ba sala ki film et de libanda premier épisode ti na 10e épisode on a fait na pesi ba merci bozala wana bozana bolingo bozala uni et ko sala vraiment bien makasi bandeko nanga merci na ba onyonsu bato a théâtre na biso bato maboke o ba jouaki na film ya SB na pesi bino ba merci bravo vraiment bo jouer kitoko musala kitoko botei pe bolobi en tout cas nzamba lola apambola bino susu akoleka mam sisi la nzamba batela yo apambola yo amema ona ba niveau likolo abomba yo na makila na ye na yebi ke nzamba lola azosala kokamwa minene akoleka susu akoleka na vie na yo topesi okaka merci cuisine ya Niki TV apriaka pona Sila Bisalu pona SB mobimba pona baba kuku mobimba pona ba abonné na nga ba fan na ngai ba vrai en tout cas na pesi bino ba merci na priaka pona bino nyonso ba o balandaka be mission na nga nzamba lola pambola bino akokisa ba posta na bino mutemo futi malamu ezaka ka Seigneur na pesi vraiment ba merci film émission na biso esil na komi na nga na suka wana ke na pesi bino kaka bah merci à trop, que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.